Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tozali na basango oyo tokopesa bino na oyo etali bongo Monsieur Wechi. Bandeko lelo tokolobela lisusu Monsieur Wechi pona kopesa ye ba félicitations ya makasi parce que aye ko comprendre que mosala na ye il fallait esalama na ndenge tomonaki na émission oyo ya suka autaki kotiela biso. Bandeko babolingo vraiment tosepelaki mingi parce que Monsieur Wechi aye ko comprendre ce que valeur ya mosala na ye. Tango Monsieur Wechi azali na ba image ya kitoko boye. Azali kobomba soi-disant on azalaki kobanga ou bien sinote bokolo baite nga nazalaki kolabo bebo. Non Monsieur Wechi, mosala ya presse il faut toujours oyebaka ete ezali mosala oyo ezalaka na ba risque na yango. Alors ba risque wana ekoki kobangisa yo te parce que tango ozali kozwa ba image ozozwa ba image wana te po ya obomba yango na ndaku na yo pona simolo ba ete na bomba ki yango nanu po soki na présenter yango balingaki baloba te. Monsieur Wechi, yo il faut sala musala na yo ozwi image olakisi voilà biloko biso tozolinga omoni le dernière émission oyo epesi biso tuki mpelekese okotisi biso siko na kati ya ambiance ya likambo yango olia kokendeki koyambaka bano ya mikeo Jano Bimpuka na koyamba lelo Jano Bimpuka bakoya pe ba sujet ya tina te ba makambo kaka tobetaki bango tosalaki boye tomenasaki bango te. Voilà ba émission yo zali grand crâne ba émission ya bwende yo koki kobanda kocha yo il faut zala exemple parce que ekoko zala te ke soki yo komona na ba radio mususu ebimi kaka lobi awa ebanda ko tenir ke babanda ko considérer yango liboso na yo pona nini po ete ozana ba biloko ya moto ozio bombi obombelaka yango nani ozozelanga papa Roger na daye sima oya ko bimisa yango wana deja nga na komona yango tenga deja na sina kota na lilita ozozela mama Rosalie daye po sima oya ko bimisa yango ou bien papa Botamba bimisa yango siko po ete biso tozali wana po ete to tielaka yango commentaire. Voilà olakisi siko niveau na yo il faut zalaka na babiloko ya boyi yo il faut ozalaka tomba combattant basali bozoba o filmer yango oye nango osali commentaire na ndenge ke voilà tala makamba combattant basalaki eloko to sepeli nango te tala boy neti ba émission mosusu ko sala pe ndenge komona ba combattant baza ko beta batu kolongola bango bilamba wana peza bien te kolobela bango tala kaka batata minene komona bazolobo mutakalisation aussi komona batata minene bazana bana yango wana eloko biso to lingi tala émission oyo sali ya
et cartonné nazali koyebisa yo cartonné somo 2 fois te oyo kaka penza bwe biso nyonso tozwi bambata biso tozali bato oyo te ke mutu soki asali eloko na ya kitoko tozala neti kobombana non oyo osali penza ko eza neti mbata misu tozwi yango penza tondimi yo wana penza babravo mama Rosalie nayebi te soki ozali na likambo ya kobakisa kaka ndenge mama Rosalie outi koloba vraiment monsieur weti ba coup de chapeau vraiment o convaincre biso na ndenge penza oyo biso tobandaki kolingela po ete eloko oyo sali o wana babengaka yango mbata ya mokolo kamuna ozongisi biso penza na esika oyo biso tobandaki kolingela tolingi ba émission na yo ezalaka na ba grandeur ya boye oli ezalaka na ndenge ya ba diminutif te omoni émission yo sali yanga tolobaki ete soki bano ya mike o babandaki kopusana pembeni na yo o bajano bimpuka o boyebo soki babandaki kopusana pembeni na yo siko baye koyeba balobi mutu yango tosakanaka na ye nzoka ndaza na valeur ya ndenge akosakana te o mingi ndenge ezali wana babandaki komona kaka bon naza na mwa likambo na ngai kaka moko ya tina te anake koluka monsieur wechi non voilà ba émission ya boye monsieur wechi biso tolingi osalaka ozongisi siko niveau na yo tolongoli yo na niveau na yo tobandaki kokanisela tozongisi yo na niveau na yo ekende kaka ndenge wana voilà place tozali penza tosepeli makasi oyo yokaka penza ke obeti penza mbata ya misu paya oyo bato nyonso tu penza ke ntango bazwi mbata na misu koyo batsansane bayebi ndenge nini bakokosala te voilà monsieur wechi baémission ya boye oza kotika bato na posa me kaka ndenge mama Rosalie uti koloba il faut kende nango tina suka grand maître il faut kende nango tina suka à partir ya lelo nga na komi kobenga yo grand maître na sengi na yo il faut kende nango tina suka pona kolakisa niveau na yo il faut lakisaka niveau po ete biso bato toza na se tokopiaka yo mais soki okomi kokoma na baniveau o nayambaki oyo jano bimpuka o nayambaki mutu wana nyonso tu émission ekomi kobeba voilà baémission ya bonde nde yo nde moto kobanda kooriente biso mpo tolandaka yo balobi moto alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye oyo oyuti kolakisa voilà eningisi biso oyo akoloba ete aningani na émission oyo te aza lukuta biso nyonso toningani voilà c'est ça et puis ndenge ezali wana monsieur wechi continue kaka boye kobebisa mosala na yo te nayebisaka oke ozali na eloko moko ya moto ozali na eloko ya monene ntango mosusu ozalaki koyeba valeur nango te mais voilà siko valeur nango ebandi komonana mpe nayebisaka oke sala mosala na yo na ndenge ya malamu mpo ndenge ezali wana soki yo ozalaki na radio na yo wana te ke ozalaki kaka un simple congolais moko kaka na kati ya Belgique boye yebaka ete ata kombata moko alingaki atala yo ata na misu te lelo bazopesa valeur wana mpo bamoni oza na eloko na yo banini mais yo sikoyo mpe sala mosala na yo na ndenge ya bien kobebisa yango to mpo jano bimpuka alobaki o mpo Félix Tshisekedi akoloba o mpo bakombatant bakoloba te sala mosala na yo na ndenge ya malamu lelo toyei komona ke ozali penza na grandeur ya makasi ozongisi niveau na yo ozalaki na yango kende kaka se ndenge wana po ete eloko outi kosala oyo penza ezali eloko ya moto nga moko elekeli nga na ndimaki te monsieur wechi okartone wana penza moto akokosa yo te okartone o ngai moko na ndimaki te ndenge nazali awa penza naza na posa silisa yango suite tozolela suite yoka oyoki moko ndenge mama Rosalie azoloba suite tozolela suite tozolela suite donc silisa yango tina suka ya mokolo silisa yango tina suka wana eloko osali bandeko tala kaka totalaki nga natalaki yango a partir ya minuit ya lelo natalaki yango na minuit mais oyebi ke émission oyo nasepeli na yango makasi ntango natali yango etindaki ete nalala ti na 2h du matin na examine penza émission na ndenge ya bien nalobi non à partir ya lelo aza susu monsieur wechi te à partir ya lelo nakomi kobenga ye ya mokolo
tozoze la suite ya mukolo. Ya mukolo tozoze la suite. Oete loko yo sali to sepeli na yango makasi. Papa Botamba, soki tokoki ko continuer émission yango, otie la biso volume oete tolanda pe na banzete to suki awa to pesio bambote siko zali Monsieur Wechi ya mukolo le grand maître. To pesio bambote siko zali to sengi na yoke soki ta musu to salaki émission pona kolobela na nini limbisa mais ezali pe malamu ponini soki to salaki yango te ta musu babiloko olingaki obomba yango vraiment to pesio ba mangro koto les grands prêtres vraiment continuer mosala na oboye eloko nde biso ba congolais to bandai ko luka kati na o yango wana vraiment to sengi na yo o continuer mosala na yo vraiment merci et sengo ya trop. Bandeko babolingo na banzi te biso to suki awa na banzi Papa Botamba ako continuer ba image oyo na volume oyo toyoka mwa maloba oyo eloba maki. Papa Botamba na tikeli yo pona ba image s'il vous plaît. Il y a équipe nationale des journalistes belges ezalaka en relax. Wana tozo beta masolo oyo etali Congo na Rwanda. Sikoyo ministre akomi kopesa biso compte rendu ya makambo oyo basololaki na Paul Kagame. Na ba information oyo Charles Michel apesaki biso eza na deux sortes ya information. Information oyo tobengaka on, information wana oko publier. Na information mosusu tobengaka off. Aucun journaliste n'a le droit de publier ça. Ceux qui ont publié à Baromemayo na tribunal, violation et secret professionnel. Les sons ya lelo bande konangai, ba information yo boti na Facebook, et ça a deux sortes d'informations. L'information même ici en Europe est toujours censurée. Boti yango na mutu. Kokanisake, na poto, on peut faire n'importe quoi. Non! Il y a deux sortes d'informations à répéter. Information off. Makambo ya kati, on va publier à côté. Ceux qui ont publié, qui perdent même boulot na yo. Na information on. Oh, le ministre a dit décision. Tu as publié, yango ba komaka na journal, yango ele kaka na télévision. Maintenant, journaliste, ndé à quoi informer. Balandinaye d'une manière codée. Il faut maintenant population et ça a la capacité à décoder et l'okonini journaliste alingi kolomba. Yango bande konanga e belé ba comprendre kanga ité. Na pesa kabino information na ndenge ya ko décoder. Mais bande ko belé ba la capacité à décoder information té. Bandeko, il faut maintenant analyser un texte auto bandeko comme on a école secondaire. Bapé si au texte, ou bandeko ça l'analyse à texte. Pour comprendre auteur alingi koloba nini na ba phrase oyo. Sans cela, vous comprendre communauté internationale T. Donc on est dans la deuxième partie à émission Nabiso ya Lelo, Cyprien Weti. À répondre à l'interpellation, il y a l'Ekinaye Zouangaï bien. Zouangaï bien, ou interpella Kingaï, Nandenge na yebi vient nga. Il fallait filmer biloko et belé, mais un comico bomba, vieux, pour la nuit, un comico bomba. Il faut opérer la biso, la image. Na koyebi sale ki nangai ozana raison. Zouangai ozana raison. Zouangai ozana raison na bomba ki makambo ebele le moment n'était pas propice. So ki na publia ki na moment wana bato balinga ki ba comprendre ngai te. Yango na tikaki. Yango n'appliquaki principe laisser le temps au temps. Parce que bandeko balingi vérité te. Ce qui est là naie ko publié makambo oyo na filma qui jour ya seni, c'est parce que les États-Unis viennent
et à reconnaître président Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Bato ebele bakomi yango na ba Facebook, ba discussion na ba discussion pour nanini États-Unis à reconnaître. Oh, États-Unis na bandeli azalaki côté na biso. Tout d'un coup à l'invité rapport il y a centre Jimmy Carter. Ngai Cyprien Weti Nayebaki position à l'Américain, le jour même, il y a proclamation, mais n'a pas ça quitter. Pour nanini n'a pas ça quitter, parce que bandeko balinga qui va comprendre ngaïté, balinga qui va traiter ngaï de collabo, balinga qui va traiter ngaï na liembongo ya président Kabila, pour naya na information wana na décourager combat na bango. Bandeko, Tolanda na koya après. Suffrage obtenu par candidat. Kabila Kabange Joseph, 8 880 994, soit 48,95%. Tshisekedi Ouamurumba Etienne, 5 864 775, soit 32,33%. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. En foi de quoi est dressé le procès verbal fait à Kinshasa le 9 décembre 2011. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, après la proclamation, quelle est votre première réaction? C'est un jeu très, très historique, même comme le jeu de scrutin même. Je félicite tous les voteurs, tous les électeurs congolais et je félicite aussi le personnel du CENI qui ont travaillé 24/7. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. S'il vous plaît, monsieur Rogemi, c'est votre première réaction? Bon, c'est une étape très importante dans le processus électoral, très important pour le Congo. Je me rejoins aussi du fait que la décision de la CENI pour rendre disponible tous les résultats, y compris par le bureau de vote, disponible à tout le monde par CD ou bien par leur site web. Bien entendu, dans les prochains jours, c'est quelque chose d'important. Et je répète l'appel qu'on fait incessamment à tout le monde de garder la calme, utiliser uniquement les voies pacifiques et établies pour résoudre aucun contentieux ou tous les contentieux ou différences qui existent. Merci. Méthode nabiso ya sika oyo nayebisaki bino après interview na kobanda ko commenter pour na ko expliquer méthode ya avocat du diable. Ngai Cyprien Weti après proclamation nayebaki que États-Unis a reconnaître Joseph Kabila comme président de la République parce qu'ambassadeur wana soki bolandi a komisaki CENI. Et puis patron ya Monisco, il y a lobby, il n'y a qu'une seule fois pour revendiquer le droit nabino. Et ça, Cour suprême. Or, Cour suprême, n'est bino moko boyebi, et ça n'a ma boko, il y a majorité. Moutou, nyonso, oya kozua, voix contraire, il y a Cour suprême, toko reconnaître yete. N'a yeba qui déjà, que match, Joseph Kabila a gagné en mais moyen qu'on pèse la bonne information et ça l'a quitté parce que bolinga qui bon comprendre nga été y a mon bomba qui ba image zoanga osana raison na ko senga la bande ko nyonso botika biso to sala boulot na biso toli ya kambongo ya mututé. Nous sommes là pour vous informer. L'information c'est le pouvoir. Bozo ignorer yango bato oyo baza capable de pèse la bino information, bobandi ko maltraiter bango. Yango zouanga bien na répondre yo oza na raison banda lelo Cyprien Weti na ko banda ko pesa information na temps réel. Et ça faute nanga ite boyebi philosophie ya avocat du diable a lokaka vérité. Soki vérité ezali na ko banda ko pesa la bino. Lokola oyo ya États-Unis na bomba ki yango na kosenga
pardon na batu nyonso balingaka vérité. Batu wana na privaki bango na vérité. Batu oyo balingaka koyeba vérité. Ngai Cyprien Wechi, il fallait na pese la bino vérité. Batu wana na kosenga bango pardon. Banda lelo na ko bana ko pesa bino vérité. Après ça, tout le monde qui paie la réaction à bateau ebele. Yango imulunda. Na yanjoli. Comme na ebisa kibino. Soki nazala ngo imulunda. Nazana professeur Njoli. Na kozala avocat ya Etienne Tshisekedi. Na ko défendre de Etienne Tshisekedi. Na ko gaze bango. Bango pe bako gaze ngai. Boko yoka vérité. Bolanda. Après publication, votre première réaction? C'est un travail qui était difficile. Nous avons essayé d'aller jusqu'au bout et ça a été fait. Bana Mikili, nde lobby babandaki koloba, ba telefonaki ngai ebele ba lobby professeur Njoli aboyi ko signer document likambo wana papa izalaki ndenge nini. Est-ce que ya solo boyaki ko signer ou bien ezalaki kaka travail ezalaki mwa mingi? Izaki boya signer te, musala ya l'excuse musala ba PV, il faut que vérifier valider ba PV. Conformité nango na oyo toujours qui liboso, ça devait prendre du temps et c'était important pour que tout ça la traçabilité et un résultat y a vote. Voilà pourquoi au Bazai Koloba mingi meloko makasi ezaki ko confirmer ba résultat ezalaki ce qu'ils écoutent solo na terre. Question mususu, c'est-à-dire neti na Katanga, taux de participation ezalaki très élevé. Et si Kawapi Joseph Kabila azalaki na ba point ebele, ba place mosusu taux de participation ezalaki faible sauf au Katanga 69, Bandundu na province orientale. Comment expliquer ça? C'est la géographie électorale à Congo et puis il appartient aux partis politiques et aux témoins de nous dire ou de confirmer, mais nous travaillons sur base à la PV et la biso puis authenticité à la PV. Na Kinshasa pe ba participation ezalaki mwa moke or ba tubayebi ke Kinshasa eza siège ya candidat Etienne Tshisekedi. C'est comme bo diminuer ba place oyo Etienne Tshisekedi akoki kozwa ba voix ebele, place oyo aza favorable te bo Matisito. Bon, c'est l'impression oyo ils ont pesa okoyebisa batu nini na makanisi na bango na bariner. Un commentaire pour nous. Je crois que c'est une bonne analyse. Il faut maintenant confirmer en gros avec les faits. Il est vrai qu'à Kinshasa, problème avec la délocalisation, avec le bureau, et puis la difficulté à déploiement et déstabiliser la participation est très faible. Et puis ensuite, il y a eu des problèmes à Selser. Donc nous sommes contribués à diminuer la voix du candidat Etienne Tshisekedi. Ndenge ezali toto tambwisa micro na biso avocat du diable toke epa ya mama Elise Mbote. Président Zali. Mama Elise Mbote. Mbote papa. Pona nini bosalaki biso boye 3 jours tozo zela kaka bozali kaka na ba bureau bobana kosala nini? Kasi zaki ka apaiser tozali ko apaiser. Ko apaiser. Ti nasuka boye ko apaiser. Toi tozo atterrir malembe tout fini ba frein. Pas to apaiser. Na ndenge seni balobi ba atterrir très kitoko mais bato ebele baso comprendre te. Baso comprendre te. Kona nini? Balobi eza moi tricherie. Ah non, loin de là. Loko nyoso tipo lele eza na ba CD et koza la journal koza na site proclamation bango ba compiler ti au bureau de vote. Depuis celle-ci, na bureau de vote, donc la scène va site nyoso. Balobi kaka ba province oyo Joseph Kabila
asa favori des taux de participation boti yango ebele maintenant na ba place oyo Etienne Tshisekedi asa favori netikin boti toka moi muke pour favoriser ka candidat na bino okoyibisa bango nini bazolanda yo te nakanisi ke ba peuple nde baponi bango moko ko Kinshasa zakira ba 3,5 millions ya banrole ça dépendait na nani enrôlement liboso wana nakanisi batu nyonso baponi kana ndenge motema na bango etindi bango to tosali ka calcul tosali ka addition topesi na peuple gagnant yango wana topesi gagnant topesi batu nyonso baganye bango nyonso tu puisque ata mutu moko abibi na zéro te nyonso azuka ba point d'ailleurs na classe ezaka premier deuxième troisième tina suka mais bango so bazui. Merci de nous avoir accordé l'interview oyo. Première réaction na yo. Réaction ya nini? Na seri musala ngai, musala ezali juste, élection ezali correct, to compter ba voix za correct. Na seri musala, na sepe pour na seri musala juste pour mboko. Ndese ngai. Ba tuna kinga na posé aux questions balobi esika oyo Joseph Kabila azalaki favoriser taux de participation ezalaki ebele mais ba place oyo Etienne Tshisekedi ye pe aza favori bato ya participation était na kine ezalaki muke ezaka ka manœuvre ya pasteur Ngoyi Mulunda okoyibisa bango nini non bato basaraki campagne sengelaki ba mobiliser bato to bande d'abord depuis enrôlement pour enrôler bato balingite secret élection ezali enrôlement ngala zaji candidat pour na mobiliser bato basaki musana bango lelo bakolela monoko ya mboka bango nde balobaki ke yo nde kolela na monoko ya mboka bango bakomi kolela monoko ya mboka mokeleza boye sala musana ngana sali ya ngai bato bazwi victoire na bango bato asepeli oya monoko ya mboka balela bato sengelaki basala musana na bango to lelo na bimisi bato jo okende bazwa ba point nyonso ba résultat par bureau de vote qui est dans la site on va voir qui procès verbal na bango ba ko kende ba compter moko donc le moko bomba ezalité na mission on a cédé ba compter ba va moko na moko bino moko bomoni na gaze bango pe ba gaze ngai passer Ngoyi Mulunda ya ko bimisa vérité alors biba mususu ba kolela monoko ya mboka banani wana bakolela monoko ya mboka ye moko ayebi voilà comme ça il politique sorry quand tu es politique à namba bimi la télévision à diriger Congo n'a pas soli bible na longo combattant na lobby yango quand so bo bimi si il politique à nambe à bimi lo banzambe ya archevêque continue za nzambe te lo banzambe idi na bala za nzambe te lo banzambe simoki mbongo za nzambe te Yesu Masia est Dieu l'unique et le véritable Dieu je le déclare akozonga na bomoité na déclarer liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu l'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Je motisho na mulangi Francis Colombo ozokota na mulangi ozobunga lokola Kanambe na bino abungi Kanambo bungit na yebisaki yo Kanambo ko dirige Congo te Kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda na yino Je le dis par le nom de Dieu.
na ye. Mupepeo Kabila ko respirer eza na tata na eto loko na ye. Mupepeo Mariani ko respirer eza na tata na eto mama na ye. Nasaka zali ya Nzambe. Et que les hommes créent l'image de Dieu. Le monde accepte de mentir. Marie s'oppose à la voie démocratique pour que le peuple vive en paix. Et Kabila est là, et l'artisan imposé. Joseph Kabila, Raïs. Apprenez quand même à dire la vérité, même si ça vous fait du mal. Évitez de déformer les propos. Peuple si à comprendre, peuple si à déléguer. No, 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 no.
boyinde lokuta ozalaki na yango nazali olingi bomemela biso na yo basali ya nzambe bakozala juge sévèrement. Allô, bonjour Pilipili. Bonjour Ndeko, obengi biso na mboka nini? Nabengi bino na mboka Belgique na Bruxelles awa. Kombo na ngai Papa Tilo. Papa? Tilo. Ilo. Tilo. Papa Tilo, merci Papa Tilo. Oui. Kabolela biso Pilipili toyoka oyo nini ozali nango ya koloba na vraiment na plateau na benga bino na bengi bino pour na pesa bino information sur le peuple congolais tout à cause de la surtout à cause de la Sengo ya makasi ya liboso émission ya Pilipili donc le ko le swaki yo yango otie kombo ya Pilipili ndenge esunga Papa Kilo pe makambo na je fait ya kilo izali nini awa na minute nazo solola na yo nazo koyebisa yo Joseph Asi akufa ezali information nazo pesa bino tekeo nazi yango pa songolo pakala congolais ou congolais te nazi yango etaba mindele bango moko ba russe ba confirmé mais bakamati corps na ye babombi yango na Allemagne po ekokende directement Kigali na minute dozo solola na yo zoe mutazo kwa signer poste ya Joseph avec cette réunion il y a des officiers et PC Mobulu donc bazo comprendre que peuple congolais combattant résistant motelema le sambo ba mama ya ba peuple congolais essaye yo kama kina Zambie à sa sali donc Joseph ça fait 4 jours ya ngoyo mais ata combattant moko a évité vous êtes toujours dans la rumeur que azana hôpital T asi akufa naye. Donc na bengi bino pona pesa bino information na ye ko sala blague te na tata Congo number 1 na ko pesa bino information sûre et confirmée beaucoup sala surtout pe beaucoup sepela wo beta kelelo bandeko babolingo na bandi bayebaso oyo bapesaki ba message pona les raïs na banzi ete bamikosaki kaka bango moko na banzi pe na ndeko oyo awuti kopesa message sikoyo azali koloba ete bamama bakosepela mpe bakobeta nkelelo nde amikosi kaka ye moko lokuta eyaki na ascenseur pe vérité eye na escalier pe ekomi lerasi ye yo en personne mama Rosalie na atikeli yo maloba kaka ndenge euti koloba Papa Roger événement oyo ya lerais ezali lokola Jésus abimelaki Thomas ayebisi alobi tala ngai yeyo tala bapota tia mosapi Thomas akomi kolenga alobi te na ndimi mokonzi ndenge événement oyo ezali na miso ya bakomba ta na minute oyo bandeko ebele basali diare bachatumba nyonso babandaki kopesa baprofesi na bamama Kalanga na ba soi-disant ba bishop Élysée bandeko bisika bakeye ezoyebana te bakoti wele balie kwe bandeko po ete tango Jésus akufaki tango asekwaki bato nyonso to azalaki kobimela ezalaki émotion na bandeko epesiki pelekese na chatumba na kadima na Élysée donc ba faux prophète nyonso bayelaki biso ba prophétie ya lokuta bandeko ki mpelekese na minute oyo nde yokaka ete brique to libanga ya béton ekiteli bango na mutu wana nde bazwi leson boteyami voilà comme ça politique soki katu e politique namba bimi na télévision a diriger Congo na pasoli Bible na longwe combattant na lobi yango katu soki bobimisi i politique nambe abimi loba nzambe ya archevêque continue za nzambe te loba nzambe idi na bala za nzambe te loba nzambe simoki mbongo za nzambe te Yesu Masia est Dieu l'unique et le véritable Dieu je le déclare akozonga na bomoité na déclarer liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu l'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Je maudis la famille Kanambe. Kotisho na mulangi Francis Colombo ozo kota na mulangi ozo bunga lokola Kanambe na bino abungi
Kanambo bungit na yebisaki yo. Na yebisaki yo kanambe. Kanambo ko dirige Congo te. Kanambo ko dirige Congo te. Na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda. Na yino likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini bande po babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci bande po babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci